minele bazoye la biso ba produit oyo lelo je détruire mai parce que apparemment ils allaient qui bon les sous-souter n'ingi comment vivre ce coup neti boye na bon toujours dénoncer ti OK mais oyo toujours mona yango nde to zoloba ba mai ba kuma ko empoisonner yango suite ya ba produit oyo ba minele bazotindela biso ba empoisonner mai alors biso poto que nous eloko akolia et comme moi passe OK boye il aura rolia mbisi etikala pas comme tel biso to conseillera toujours ba petit na biso soit ba ndeko ko na biso ezaka ba petit na biso ba mikolo pe to sala ba acte wana OK bon biso na conscience na biso to mona ke acte wana ezana ngo bon tango ke sala ngo pona joie ya lelo mais lobi Bonjour, bonsoir, bande de connaisseurs sur EHP Media. Toujours net le bas qui est en quatre Kouilou. L'année peste au mec un peu solo là parce que on est base, on est marmot. Le juste n'a pas part, j'espère que vous avez déjà. On a ébiété, on a ébiété. Il m'a qu'on s'est présenté, on a oyé zali, net au bas qu'on teke. Net au bas qu'on bête pembe par rapport à marmot. On a émo oyé à Salaga. Bonjour papa. Bonjour, papa comment on a? Comment on a un fils? Papa kiss. Oui. Au salaire Katakoul. Bon, là il y a le bagage agriculteur. Oui. Dans la culture maraîchère, la culture à manioc. Et en même temps, tout le monde moins difficulté banine. Kucha moi mitambo mkimiki, peut-être que sunganda ko. Kucha mitambo mkimiki usunganda ko. Net na ndingini usala mitambo usala ndingini. Non mitambo neti kusumba ba maison kolalisa na mai pona luga elo wa rolia quoi. OK. C'est que vous avez na bloc o ezana mai tino fandia. Oui oui naza neti boye. Mususu oyo yango na ucholongola oyo. Oyo tobinga ndobo à maison en français. OK. Oui, il a joué au chambre qui pas indien. On attend on a chambre pas indien. On a eu na China Singa. Après Singa, on a 3 opérations dans Salaka. Na okutsa on na Singa, so na kutsina Singa, Singa on na kulugela on so njiti na ina kangina njiti bo on na okena on na mai na kecha na luki elelo oyo bango ba misi baliaka. Ndena ucha awa, so na chi awa na kecha na mai. Misi soki allié, chance soki tombé à rejoindre. Soki peut chance sourité à rejoindre. On a été à Kenaï. OK. Oui. Tu connais tu n'attends aux déjà ma bise. Na joué, il y a pas mal, na joué quelques mbisi. Bon. À peu près moko kaka na kolaki sabino. Ah, on a c'est ça moko. Moko kaka pona kangi na ngai belete donc na chika ka o wana moni wana. OK. Voilà, quand sur internet, on a découvert toujours on est belé pour le hôtel à Bissau. Tout son papa, à la pêche, à la multi-service. Merci beaucoup, maman GH. Voilà, oh, Miss Nino. Oh, tu es bien Kinkoko. Kinkoko, Miss Gaya Kitoko. Kinkoko. Kinkoko. Voilà. Aucun na mai Nino. Na kangina mai ya Kwilu. OK, ba mai oyo tsokola mai oyo te mai wana ya Kwilu vraiment kota cité. Wa cité wana. Do Kwilu ngongo boyo kaka eza Kwilu ngongo eza ya dérive. OK. Ya Kwilu na ngongo do des rivières ezalaka wana. O babinga Kwilu ngongo do dérive Kwilu na ngongo. Kwilu oyo place sikrière ezali. Ngongo avant outa okota na nzela mabele to traversa ka rivière ngongo ngongo nde yango wana donc Kwilu eza entre des rivières ngongo na Kwilu donc soki nyango isala iloko moko Kwilu ngongo do voilà donc wa demboka non voilà demboka te do de mai ah OK donc des rivières nde yango isala cité na de mai. On comprend? Les deux mailles, on a yango sangisi, papesi kombo moko, Kwilu na ngongo. Alors papa, difficulté ni okota na ngongo na musala oyo. Difficulté
Oui, difficulté ezali parce que neti boye. Toujours on a bien bon minele bazoye la biso ba produit oyo lelo je détruire mai parce que apparemment ezala ki bongo les sous-sauter ndenge comment vivre sikoyo. Neti boye na bon toujours dénoncer ti. OK. Mais oyo toujours mona yango ndeto zoloba. Ba mai ba koma ko empoisonner yango suite ya ba produit oyo ba minele bazotindela biso. Ba empoisonner mai alors biso poto que nous eloko akolia et comme moi passe OK boye ozo eloko akolia mbisi etikala pas comme tel parce que fait ya empoisonner mai ba mbisi pe bazoki marana bango. Donc est-ce que vous empoisonner mai par rapport à quoi? Ko empoisonner bango pe bazoluka eloko akolia ba ko empoisonner po bazwa mbisi. Parce que vous ça na ndenge moko ya mabe donc ne batie poison bongo mbisi nyonso za donc c'est que na maki na maki pe bazoboma donc eloko zotika susu te ya ba mbisi mosusu balinga bongo te tango azomona ba biloko ndenge wana bazokima pe bake na ba rivière ya minene abiso siko na bamboka to koma na ba difficulté or na bamboka soki oyoki na mboka lelo oyo bino mokuti kisasa boye na mboka moi mbisi akolia moi mitambo kochela biloko bampuku moi banyama mesko batikala fumate batikala te fe ya biso ndenge toujours bakeno biso batu mundu to mona ngo bon mais normalement ils a bien té parce que na ba culture na biso ils a bon te to koki ko landa culture ya ba mindele te bango kuna c'est un peu différent na biso koto voilà sikoyo par rapport yango okoyo yoko ndemo dozima conscience wana o ezape aussi na bana moka o bakota na lire wana akia so misuki choda na yoka suki choda e atepe na mai wana munelete ezakisa munele me mundatsango wana aza munelete wana bino na bino batamboka siko message wana eza munelete eza bino na bino bana mboka pe oke osombi yo moko moni eza ngaba lakisi mabe oyo osombi pe otina mai siko wana par rapport wana oke koloba nini. Non, biso to conseillera toujours ba petit na biso soit ba ndeko kona biso ezaka ba petit na biso ba mikolo pe to sala ba acte wana. OK. Bon, biso na conscience na biso to mona ke acte wana ezana ngo bon tango ke sala ngo pona joie ya lelo. Mais lobi to éviter. Lobi so na koloko eloko kolia mais tango na tien wana c'est-à-dire na s'appauvrir ngamoko. Mais tout est toujours ba petit ki ba acte wana eza bien té soit biso na biso joté na ba acte wana eza bien té. Tant qu'on moni produit wana oui c'est bien mon que biso de mundele te muto a yiko chango na mai mais tant ba moni ba zo mona déjà na ba archive na ba wana ke non eloko eza boye bango pe ba zo consentement ke non ba ke chana mai donc eza bongo to te ya ke non eloko wana eza mabe lobby toujours tala lelo mais lobby toujours batté donc un peu c'est ça to conseillera toujours to mi conseillera fona loba même ngapi naza di nombre parce que ngapi naza jeune naza pe lenge lokola bato mosusu donc un peu c'est ça donc tout est à rabat. Voilà, tout est à rabat. Par rapport à des avantages, parce que ce que nous avons na yo moko ba matériel na yo tout ils sont complets. Vous avez posé qu'il y a une innovation au moment quelconque na genre wana. Non. Ba innovation tout na des avantages yo la tika mindele par rapport à produit batana mai. La part ça yo moko parce ni ngota na difficulté ni ngota na mai wana vous avez bien protégé aux ba boat na yo ça complètement nene non to là ta vraiment ba boat ti ta on a zocha ndo il faut oyeba ko tambola ka awa eza mozindo awa za boy awa place eza mozindo ko kotati parce que risque eza là partout risque ça ka na mai ti risque c'est partout ce qui na la ti boat na mai c'est-à-dire il faut empêcher le linge funa tambolela na kata mai pour boti nano soki koti mai comme kilo alors difficulté les alaka mais faut koyeba ko épargner yango. OK. Alors le banini okolo bana bato batali to pe demander na ko senga na gouvernement na biso au nini ba ko sela biso pour na faciliter makambo to pe parce que mboka o même qui ni kuna eloko faciliter za soute quand même mais par rapport à botala yo on conseille na bato nini to pe conseil nini ko pesa na bande na bino ba pêcher o ko mo sa musala na ndenga butu na ndenga ya kimolili na ba o ko mo sa musala ya ko tsaba produit minili na katamai comme mot de la fin à émission oyo qui ko yebisa bango. Non, na gouvernement congolais
Il y a, bon, tout le but est que tout homme est faillible, en français. Parce que la population, elle est là. Partout, il y a des difficultés. Mais tout procurer, tout qu'on est proche de la population en haut. Tant que toujours qu'on est proche de la population en haut, toujours il y a pour ça la population. Tant qu'on est s'accueillir, pour ça la population, c'est par rapport, c'est par après yo rejoint la mesure de prudence. Ni il faut ça pour secourir la population, eux il est là qui est pas nanga. Mais tant qu'on veut approcher, c'était un peu difficile. Alors, tout ça, difficulté, aujourd'hui on a peut-être les gars qui, c'est comme on a mon qui maman moi je sala kwanga. Ok. Kwanga. Pour l'union qu'on a, pour l'union qu'on fait le bela, parce que l'activité principale est awa, ils pêchité, ils agriculture, agriculture au biso de salaka, ils manioko. Manioko kaka to salaka awa nguba to salaka en abondance de mais manioko ndé en abondance. Il y a une activité principale na biso koto, salaba bilanga tant au to komisko to kitisko na base, kataka moi madesu, kataka moi jardin, on a mandunda, l'activité principale est en wana. Alors, et le gouvernement peut-être va chercher un qui bien placé, le produit na farine ya manioko. Rien qu'avec les foufous, la chkouange, il y a un kaka wana. Alors, les lots, tout ça ma difficulté, maman qui a été qui quoi on a bateau bayaka kosoma kwanga bauti na Kinshasa ba eba somi ba kwanga awa kwanga po été comme un peu difficile akoya ba défi bango ba kwanga mbongo po azongisa donc moi passe. Alors tout le monde a kwanga ba koma ko sala ngo kipuka ba kena kasangulu ba mama ba zongo sala soit un mois 3 semaines azaka kuna. Alors une femme mariée. Donc nous avons des difficultés peut-être ya ko sala ko luka sous ba méthode nini tokoki ko transformer l'union ko et comme sous produit mon sous do soué na ngeza bongo parce que l'union ko c'est la base awa base ndazali l'union ko awa to sala babilanga rien que bokendaki na babilanga te bokomi na babilanga te awa to sala na mboka. Mais il y a des chantiers, il y a des gens qui font travail qui au tel moment que non à 3 hectares 4 hectares il y a yimo kaka. Mais avec quel produit donc il faut tout transformer l'union ko na ba produit mon sous pour aimer un peu comment tu s'habilles. Voilà. Donc souci peut-être lobby kuna tout le monde a bangé peut-être parce que tout ça là la main d'œuvre c'est-à-dire aujourd'hui bah tout baké ça là nous n'avons pas de tracteurs. Or isa ni na koki ko lobake non isa na mutu ya gouvernement a procuré biso ba bangé. Il y a des gens qui sont en mesure de produire des produits ébélés, mais faute de moyens financiers, nous sommes en mesure de faire même 3 à 4 hectares, nous avons fait mbala, nous avons fait soja, nous avons fait masango, donc les produits ébélés, même pisciculture, tout ça dans le terrain, nous avons fait la pisciculture, mais moyens exacts. Donc, c'est bonjour, voilà, merci beaucoup de chaîne internet, avec vous avez toujours belé pour nous la chaîne Nabiso H Media, on a cadre de découverte. Alors papa, on a habité à part Mayo, c'est que vous en avez bilan tous. Oui, dans ça on va bilan. Et la musique? La musique, c'est un peu difficile parce que dans Zéland, on a eu les lots, on a entrepreneur bakoki ko yape to sololi siriango parce que avec les innovations au bino bozo sala lelo nanzela na bino ngape na koki ko pamba. Merci beaucoup mandenge moko oui bien on peut comprendre yango parce que avec les musiques vite fait tu peux mais que tout minute to ça nini mon to sala nini bon ngape ezape na ba recherche na nga ona zo sala na lolenge na ngai pour lobi kuna na luka ba partout ba entrepreneur ba ya peut-être sur na bango sir oui occasion yango yo HP Media ils chaîne moko nene ils chaîne moko internationale donc talamaka partout dans le monde donc opena ils chaîne moko nene oni occasion yango alors to éviter et vous te pas na yo et pas na biso non okende na ba chantier c'est pas mal
kuna ebi bosenga na bino te parce que tokoki ko kena mitan to lobito kende utali ba chantier na lakisi bino ke awa ngande na salaka awa oyo oyo boye na tali sibino mais maintenant eza na ngamona bino il y a pas mal parce que ngani na zabona na outil cité na ya koto na chantier na panda ka wate mais boye na ya chantier ils ont combien de kilomètres? Et à peu près Fonatanga awa c'est plus ou moins 5 km bien 4 km. 5 km à 4 km na kendaka. Voilà. Merci beaucoup tous ceux qui ont belé retrouver la chaîne Bisso, restez toujours branchés et connectés. Merci beaucoup dans la patronne maman sociale, maman GH, maman comme thème là maman et biko sona bana. Pourquoi pas maman la sagesse, ba mote belé maximum pour les conseils, toujours wana pour la Bisso. Merci beaucoup à toute la famille Yengi. Merci beaucoup na bienvenue sur cette occasion et autant Bisso na mokolo restez toujours branchés et connectés. Ciao.